président Félix Tshisekedi Tshilombo tala basoda na ndenge bazo sala soni. Tala basoda ya président Félix. Tala ndenge baibi. Tala ndenge bazo iba biloko basoda ya papa Félix. Tala baibi biloko ya Mwanda Semi bake nango. Bozo mona basoda oya papa Félix soni bosali soni botala basoda ndenge baibi biloko ya Mwanda Semi bomona bango bomoni basoda boba bango wana tala basoda téléviseur baibi télévision ezalaka te oyo eza basoda ya Kabila te ekom bakomi basoda ya président Félix Tshisekedi Tshilombo. Oh, tout ça il fallait que boma moto ndenge na bandai koyebisa bino kala. La police ya Fachi baibi biloko ya Mwanda Semi. Ça fait plus d'une semaine, hein? De 2 semaines, hein? Nazo loba na émission na ngai bozongisa biloko ya Mwanda Semi. Batu bazo finga ngai ma moto Fachi boma moto bazo simbisa yo touche comme ba oyo ba IDPS taba bango kaka kwa puye lelo nani abimi hero entre président Félix Tshisekedi Tshilombo na Mwanda Semi abimi hero baibi biloko na ye batu nyonso bazo mona ndenge policier azo iba biloko l'air bakanga kingai bas policier bayaki epai na ngai ils ont tout pillé ba biloko na ngai bozongisela ngai biloko na ngai. Revendication encore simple. Troisième revendication apesaki 3 revendications bafuta ngai indemnité na ngai. Jean-Pierre Bemba azalaki na la asalaki 10 ans le rabimaki Kabila afuta qui est 120 mois multiplié par $12 et $12,000. Donc bafuta qui Jean-Pierre Bemba 1,200,000 €. Kabila afuta qui est parce que azalaki sénateur peut-être babane ko futa bafuta qui est indemnité na ye. Ngai pe nazalaki député bakangi ngai na bimi na sali 2 ans na prison bafuta indemnité na ngai c'est-à-dire 24 mois fois 12,000. Ba revendication moko simple. Et puis le même jour na la conférence de presse tout vandi na biso kimia même awa lobby ça ne sert à rien tobomana nous sommes des bantous. Onenga ko yaki oyo bayaki bakendaki epai ya Fachi nde colère na ngai na entourage ya Fachi nde colère bozo yoka ngai bino bataliba. Est-ce que bakomi cela qui président ba revendication na ye po ya koboma moto na yebike ba revendication ekoma kite nde na bane ko sala ba émission pour président alanda a changé mais or, il fallait koboma moto wana. Il fallait nakanisi Papi Mbuyamba azolanda ngai. Combien de fois Papi Mbuyamba nazoloba boboma moto? Parce que ngai Cyprien Wechi na yebi batu na biso. Il y a un adage africain qui dit lorsque vous arrivez dans un village, il faut observer sur quel pied dansent les autres pour mieux danser avec eux. Et après, nde oyeko changer rythme. Elingi kolobani ni namoni Papi Mbuyamba lobi, yo landaka ngai. Nabane koloba yango. Donc, so neti Fachi ayaki président. Mitu ya ba Congolais ebeba na 32 ans ya Mobutu 4 ans ya Musée Kabila 18 ans ya Kabila fils mitu ebeba
L'air oye, il fallait d'abord observer Batouana. Ba fonctionnaka ndenge nini. Ndena bane koyebisa luka ba sociologue, ba anthropologue, ba historien. Ba la kisayo fonctionnement ya l'homme congolais. Et puis batuna yo oyo oye na bango ya ko appliquer état de droit au placer bango ou appliquer état de droit. Siko yo olingi kokanga muibi. Otindi muibi akende kokanga muibi mususu. Muibi wana kosala nini? Akoiba. C'est ce qui est arrivé. Police, un voleur. OK? Otindi bakende kokanga mwandasemi azoti ya mobulu. Mais muibi wana lera komi kuna amoni biloko. Atiki missionnaire. Et comme nous sommes dans l'état de droit, les responsables directs, c'est le président de la République démocratique du Congo, hein, qui est le président. Et ça, Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est lui. Botika, police ya Kabila, te. Kabila, azali sous-président, te. Kabila appartient au passé. Le présent, c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le président. C'est lui le président. Maintenant, qui est le commandant suprême? Il y a police, naba militaire. C'est le président Félix qui est responsable. Il y a acte. Oh, il y a police. C'est le président Félix. Donc, le président Félix est responsable ya biloko ya Mwandasemi. Mwandasemi a lobaki déjà. Hein? Nabanaki koyebisa bino. Lere bakangaki ye. Basoda oyo. Bayaki kokanga ye. Bayibaki biloko na ye. Bozongi selangai biloko na ngai na vanda calme. Na mbongo na ngai. Boboyi. Il faut kokanga ye. Boye kokanga ye, baibi lisusu biloko na ye. Cette fois-ci, comme tokomi na monde ya digital, batu nyonso bazomona ndenge soda azoyiba biloko. Mena nani abimi yuma na eloko oyo? Bino ba nini bataliba taba. Parce que ndenge président Lobaki, yo oza combattant. Combattant ozala neti na esprit ya tabate. Bazo zoyo, bazo kamata yo, bazo kende na yo na abattoir, ozo kende kaka. Et puis bae ko boma yo. C'est ça signification ya combataba. Bataliba bakomi bataliba taba. Fanatisme. Moi je ne suis pas ndenge wana. Ngai soki na moni na lobby yango. Na lobaki yango. Botala nano makambo oyo vraiment esali soni. Basoda oyo. Ezali susu basoda ya Mobutu te. Ezali susu basoda ya Mzee Laurent Désiré Kabila te. Ezali susu basoda ya Maréchal Mobutu te. Bakomi ba soldat ya soki naza na preuve te. Na yebaki ke ba soldat na biso makambo Mwandasemi azoloba aza na raison nde na puyaki ye. Moi je ne pas les histoires kaka ya sentiment boye ou bien naza contre na pesi bino nde information, mais information wana bozwaka yango na ndenge ya bien ti bino bozwaka yango na sentiment. Or ngai Cyprien Wechi na pesaka information pour mutu a changer. Baibaki biloko na ye lelo ndenga bandai koloba yende a gagné, yende a zui raison. Il fallait ko boma moto et puis mbongo ya bandai ki kosenga ya rien na tunaki en batu ya IDPS. Est-ce que entourage et comme ça qui ba revendication ya Mwandasemi et pas ya chef. Parce que ce qu'il a demandé, c'était rien. Rien et rien. Bobane kofinga. Total non revendication. Parce que biso le tobane ki koya awa na ba image tozo la kisabino
ba image oyo ngai na bande ko lakisa batu balobi wechi azaka na position te wechi a changé or nazo prévenir bino bolanda c'est tout Mbemba sans vous chez vous mais pas chez nous c'est tout Mbemba 120 mois fois 12 000 $. On a payé. Ces militaires sont sortis de la prison. Franck Lyon était en prison avec moi. Il est sorti. Ses commandos aussi sont sortis de la prison. Moi, on a voulu me tuer. Mes commandos m'ont défendu. Ils sont jusqu'aujourd'hui en prison, en Dolo, au Congo central, au pays de Bakongo. Qui font ça? Les Mingizi là. Je vous le jure. Je suis le général Mokomek aussi. J'ai les moyens que le monde ne connaît pas. Bon, mon livre, revendication, la revendication simple. Bemba azalaki na prison, batika kiye. Et puis, bon, olenga koye, akene kotala ye, apesi ba revendication na ye, et puis ba chef coutumier, oya banyanga, bakendaki kotala ye, apesaki ba revendication na ye, est-ce que ba revendication na ye est comment? Glodidi Asika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre service. Bayoka kite. Lelo bake kokangaye. Makambo ye alobaki. Avec raison. Bonjongi serena lo biloko na ye. Baibi biloko na ye. Policier baibi biloko na ye. Même l'air bazo kanga. Ba policier. Na ba kiti na ye. Bazo kende nango. Donc il avait raison. Awa, nani asimbi mena touche wana? Et ça, président Félix Tshisekedi, ndi asimbi touche. Parce que c'est lui, le chef ya batu nyonso. Problème, yazo revendiqué, et ça problème ya Kabila, et ça problème ya président Félix Tshisekedi, Tshilombo te. Il ne fallait pas président Félix Tshilombo, elle a ta problème ya Kabila. Colère nanga inde wana. Problème à revendiqué. Et ça, président Félix Tshisekedi Tshilombo te. Maintenant, président Félix Tshisekedi Tshilombo a eu un problème à Kabila. Quand il y a un problème là, il fallait se débarrasser. Mon qu'il était moulin en bongo, vous allez sous. Na opposition, il fallait qu'on paie ça y mongo. Et puis, terminer. Maintenant, awa. Président, tu aucun des par 4 chez Mété, hein? Ou il y a des responsables, hein? Tala ba policier na yo. Ba miibi. Ozala ba policier ba miibi. Mokili mobimba ba komona ba image oyo eza soni ya Kabila te. Eza soni ya président Félix Tshisekedi Tshilombo. Oye kolata. Eloko na yo te. Yango nazo loba IDPS Fachi. Est-ce que bozala ba bureau stratégique? Ba parti politique nyonso ezala na ba bureau stratégique. Batu bazo lamuka. Bazo tala ba vidéo nyonso. Wecha lobaki boy. Oya lobaki boy. Ba analyser ango. Ba trouver solution. Oyo eranje bango bazui. Oyo eranje bango te batiki. Est-ce que azalaka na bureau de conception des modèles de développement?
Est-ce que ça a un concepteur de modèle de développement? Ça n'a pas de bafana. Ça ne marche pas chez moi. Moi, je suis un enfant de libre examen. Hein? Le libre examen, c'est quoi? C'est ça principe. Il y a Université libre de Bruxelles. Le libre examen. Je dois raisonner. On ne peut pas m'interdire de raisonner, moi. Et puis, makambo nyonso na bandeki koyebisa bino. Lelo, il faut te tirer conclusion. Nani asa na raison. Nani alingi président, na nani alingi présidente, na idéologie ya biso bato ya Kivu. Mutaba alingi président Félix Tshisekedi Tshilombo et Zangai. Parce que na prévenant qui est. Pour la première fois, l'herbe kende kokanga mwana semi, c'était le général nani Kanyama. Biso tozala kiwana. Na mona kindege bazo iba biloko. Alors, je ne voulais pas dramatiser parce que au monde na boulot na biso tolobaka nyonso te, tolobaka na parabole. Bino ndewe il faut vous aller na mayede à comprendre. Maintenant lelo, bokoloba nini? Qui est responsable? C'est le Kabila. Donc, le président a sa marionnette. Les responsables, c'est le commandant suprême. Il y a des forces armées congolaises. Commandant suprême, c'est qui? C'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Au moni, ba image Oyo. Qui est responsable de ba image Oyo. Botika sentiment. Ceux qui veulent aider le président Félix. Ceux qui veulent aider le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Il faut botika sentiment. Bomoni, ba image Oyo. Qui est responsable? C'est le président Félix, hein, parce que l'armée n'a pas armée à Bamibi. Bomoni ao. Oyo soda, aibi biloko ya Mandaseni. Télévision Mandaseni yekei. Soldat wana. Muibi. Muibi yewana. Muibi. Qui est responsable? Président Félix Tshisekedi Tshilombo est responsable. Hein? Total nano awa na ebandeli. Bon, total awa na moni. Awa na monaki bazoyi baba kiti, hein? Bomoni wana. Bomoni, ba soldat la kiti, ba ibi ba kiti. Boni, na ba telefone na ba nini ba ibi. Botala ba soldat, ba uti devant ba chef na bango, bazoyi ba kiti. Botala. Botala. Botala, na zoluka. Botala. Bomoni basoda mi balewana. Bazoyi babakiti ya Mondasemi. Ezalaka bandeko. Ezalaka te. Makambo Mondasemi bandai koloba. Biso ndenge ba fonctionnaka. Ezalaka te. Maintenant, Mondasemi abimi victime. Même Bokangi yende abimi victime, il fallait koyoka batu. Yango tozo senga na IDPS bosala bureau stratégique. Et ça yango te. Bureau ya batu oyo bazo raisonner. Bureau oyo bopesi batu possibilité ya ko critiquer président Félix Tshisekedi makambo asali et puis ba proposer ba biloko. Nde bureau stratégique esalaka. Ba critiquer et puis ba pesi ba proposition et puis bo appliquer yango. Bureau wana ezangi. Bosa na bureau kaka ya kofinga batu. Maintenant oyo ya Mondasemi esili. Toke maintenant na oyo etali Kamere. Je vous ai dit. Et pour le moment, IDPS perd le Grand Kivu. IDPS perd aussi le Congo central. Est-ce que vous avez raisonné 2023, c'est déjà demain. Oyo eza opposition te, hein, il y a 37 ans. Ba pesa ki bino mandat à 5 ans.
Ne raisonnez pas comme bozaka na kati ya opposition bokotika la ba opposer éternellement bako bouger bino te même 20 ans 30 ans. Ah non hein. Ba pesa ki bino mandat à 5 ans. Na mandat à 5 ans wana bo consommer déjà 1 an et 5 mois. Et tikali 3 ans et 7 ans. Na 3 ans 7 ans wana na 2023. Soki bosali bien te population kolongola bino. Au moins ndenge na bureau stratégique basalaka. Awa naza na bureau stratégique nazo yebisa bino. Cela ne veut pas dire que naza contre les IDPS. Nazo yebisa bino, nazo fungola bino miso. Batu bako kanisa kenga naza contre président Félix Tshisekedi Tshilombo. Non, naza contre te, mais nazo fungola bino miso. Bokomi nekola bataba. Yemo Kodobaki, ne soyez pas combattaba. Qu'est-ce que signifie combattaba? Il avait expliqué un tabac. Et ça mouto bazo tabac bazo akaye. Bazo kende na un abattoir, bazo kende kaka. Et puis bakati e kingo. Il faut zalangulu. Soki bati on a saki ogangi. Ba yebi. Bana IDPS bakomi ba combattaba. Ba parlement où il y a dit debout il y a IDPS bakomi ba parlement taba. Bazo mona lisusu bien te. Et tigali 3 ans na 7 ans. Donc il y a des élections. État des droits, c'est-à-dire bokoya kosenga na peuple ba voter bino. Soki bosala ki bien te peuple a ko voter bino te bokende libanda. Pour le moment, vous perdre Grand Kivu. Namoni, ndekonanga et Richard Alobi. Wechi, tu as déconné. Est-ce que Kamere représente le Grand Kivu? Yonde oyebi géopolitique ya Congo te. Ngai na yebi géopolitique o ya Congo. Ngai na yebi géopolitique ya Congo. Na koyebisa yo comment IDPS a perdu le Grand Kivu. Il faut faire distinction entre état de droit, na clientélisme politique, na militantisme, état de droit. Non, il faut faire la distinction entre militantisme na clientélisme. Le militantisme, ndenge bozala ki na opposition, vous faites quelque chose pour conquérir le pouvoir. Une fois aux la pouvoir, il faut appliquer le clientélisme, c'est-à-dire comment conserver le pouvoir. Même à Wanapoto, ba appliquer kayango, nde umonaka ministre, soki aleki, azaka na cabinet naye, a recevoir kabatu. Ce que vous avez un problème, kuna, ok, ouébisier, papier, nanga ezabo, yalobi, ah, c'est comme ça, atindi yo boy, pas, papier bimi. L'ère à élection, oko voté. Omana, mundele nanga wana eda kingai, o voté. Oko mona awa, ok na cabinet, ya homme politique moko, di kambonini, na yaki awa, nazana ba papier nangai, baso compliqué ngai, po nazwa aide sociale, à téléphoner. Ok, kuna, ozui aide sociale. Jour ya ba élection. Okumona, na voter mundele nangai. Congolais, nazaka na mundele nangai. C'est ça le clientélisme politique. A commis, kosala pour préparer élection et koya. Ceux qui peuple a voté ngai pe na perdre boulot nangai. Et l'okwane ça na de peste. C'est ça le clientélisme. Et une fois que vous êtes là, bino boye na militantisme. Pour le moment, il faut préparer 2023. Grand Kivu vous perdez ndengeni. Na Grand Kivu, toza na 3 régions, 3 provinces. Le Maniema. Le Maniema, ezala quand même ya Kamerete. Le Maniema, eza fief ya FCC. Bomata, Bokita. Le Maniema, c'est FCC. Parce que, na Maniema wana,
okobatre Tambwe Mwamba te. Na Maniema okobatre Matata Ponyo te. Na Maniema wana okobatre Shadari te na Koko Nyangi. Donc les Maniema eza na 4 leaders. Oyo même ce que ndenge nini, il faut que tia ba moyen ko travailler pour leur ba kende nde boye ko zoa. Donc les Maniema c'est FCC. Nord Kivu, le Nord Kivu eza ya Mbwisa Nyamwisi. Ndebo monaki Papa Fayulu, Butembo carton. Goma carton. Beni carton. Mbwisa Nyamwisi yende leader kuna. Ndebo monaki Nord Kivu Fayulu nde aganyaki. Parce que Fayulu ayaki na Mbwisi Nyamwisi. Kamera za kuna te, kamera na Kindu aza te. Yo Richard Ozoyo Kangai. Quand je dis le Grand Kivu, IDPS, maintenant Sud Kivu, tozana 2 leaders. Bahati Lukwebo na Kamere. Et pour le moment, Kamere perd parce que na Grand Kivu tolingaka muibite. Pour le moment, Kamere perd le Grand Kivu. Même INC a commis la difficulté na Grand Kivu. Alors, bino bozo yo, l'air nazo yebisa bino bozo kanisa nazo kote la Kamere. Non, nazo yebisa bino, Kamere a perdu le Grand Kivu. Na Maniema kuta zalakate, na Nord Kivu zalakate, na Bukavu a perdre. Parce que le Grand Kivu tolingaka muibite, loko la bakanga kiye, na makambo ya muibi. Et encore, aibi pona mwasi. Boye bagabati ya Kindi ya Grand Kivu te à perdre. Donc, et pour le moment, il est remplacé directement par Mukwege. Donc, na Sud Kivu, to komi na 2 grands leaders. Mukwege na Bahati. Mukwege azana tendance nini? IDPS, ou bien Moïse, ou bien Bemba, ou bien Fayulu. Bino moko bope ces réponses. Donc les gars qui vont perdre. Donc il faut qu'on soit là, na ba stratège. Oyo bazo expliquer bino, ba géopolitique. Comment région ils ont fonctionné. Et pas une abisso vote ezalaka ethnique. Cela ne veut pas dire que nous sommes comme ça. Cela ne veut pas dire que Toningaka unité à Congo. D'abord ethnique et puis to défendaka unité à Congo. Moutune Tingai. Le Grand Kasai, Omata, Okita, eza ya IDPS. Ngai wechi, soki na ke na Grand Kasai, pour combattre IDPS na ko échouer. Ngai wechi, soki na ke na Grand Kasai. IDPS a présenté ngai na Grand Kasai. Que tolingi bato ya ba région mosusu baya bako voter ngai. Bako voter wechi te, bako voter parce que wechi bato ya Grand Kasai ba présenta ki donc arande konabiso asa mwanda na biso. Le vote est ethnique. Aucun parti politique qui kokende na ba élection a gagné yemoko. Aucun parti politique. Cela ne veut pas dire que nous sommes des... Comment dirais-je? Que tout le monde a caté. Non, c'est comme ça, nous sommes comme ça, et nous sommes comme ça. Et tout le monde comme ça, ça a toujours été comme ça. Alors, lorsque vous ça la makambo, il faut qu'on soit ba élément nyonsoana. Oh, ya papa Mwandaseme. Il fallait que ça la net. Tozalaka awa, aucun bureau ya homme politique, moko soki parti socialiste. Asane liyo démarche aux aide sociale. Lero kozwa aide sociale ou bien chômage, oye ko voter. Nde Mwandaseme ayake epai na bino. Il fallait satisfaire besoin na ye, bozwi. Jour ya ba élection kolobate mutu oyo asa mutu malamu. Kabila salaki awa, aibi biloko na ngai. Aboye ko futa ngai mbongo.
mwana ya papa Etienne Tshisekedi aye azongiseli ngai biloko na ngai apesi ngai mbongo mutu ya boye nde na trahir ye. C'est ce qu'on dit en politique, en clientélisme politique. On dit il faut être utile aux gens pour être grand dans leur opinion. Il faut être utile aux gens pour être grand dans leur opinion. Ça manque à l'IDPS. L'IDPS a une idéologie naie. Bénévolat. Ah, mokile tambula kana mbongo papa. Batu ya IDPS boye ba mokile tambula kana mbongo. Oko commande mutu sambongo te. Même awa tozana basi na biso. Soko zana mbongo commande yete. Nazo répéter au commande. Même Béatrice oyazo tungisa ngai. Même oyangai moko mama Mireille Lassa. Et sans oublier Medina Medilos. Bon anniversaire, Medina. Neti lelo boy. Anniversaire ya Medina. Ah, papa weche anniversaire na ngai. Na lobi we. Anniversaire na yo. Il faut na pesa ye cadeau. Lera upesa cadeau et komi patati patata. Ah. Akoto sangaite. Mokile tambula kana mbongo. Maman Mireille Lassa. Il faut akende prestation à serment à fachi. Il faut akende salon de coiffure. Aye, papa weche, bien nga pose mbongo na kende salon de coiffure. Nga ipe, ah mama, kata kaka kovo lokola ba danseuse ya Kofi Oyakala. Ah. Et puis, oyebisi kobimate, mais akobima. Kobima kokende à gauche à droite te akobima kokende ko luka mbongo meme pa ya na ye ou bien leki na ye ou bien baboti na ye ba pesa ye moi quelque chose akende salon de coiffure. Maintenant ce qui a eu net anniversaire Medinos ya wechi nazana anniversaire ah yo petit ah ndeni joie 100 €. Kende salon de coiffure somba me au sapato. Merci beaucoup Yawechi, oleki bango. Mide ya ye zwana no 200 kende. Oh Yawechi, oleki bango. Akeko somba pe mon frère est capable. Waxi bimi mon frère est capable. Siko yo uzana mbongo te. Moi c'est aye. Salon de coiffure patati patata. Ah, tokende nano na fete na somba eloko. Ah, ceci, c'est là. Lodi kuna, tantôt plus tôt. Bakoboa kisayo. Président Félix. Et maintenant, il faut qu'on aille na mbongo. Yo oye na esika. Il faut qu'on yiba. Il fallait d'abord qu'on place batuna yo na ba entrée nyonso ya mbongo. Il fallait d'abord oye ou étudier. Mbongo ekotaka wapi? O placer mutu na yo. Oh, ba tu na yo ya valable. Nde bakomi kokotisa mbongo, ba yeli yo mbongo. Mbongo wana osali plan. Maintenant yo tiki kaka batu ya Kabila. Biso toza ba comptable. Comptable tozaka na deux caisses. Caisse noire na caisse officielle. Mbongo ekoki kokota 100 €. Mais la caisse officielle na kotia 20 €. 80 peut-être na memi yango na FCC. O mosusu to beti ba écriture comptable biso nyonso to beti ba écriture comptable. Boye na contrôle rien. Oko sala nini? Na 20 €. Yo za na dépense ya 30 €. Ba memeli yo 20 €. O za na kaka na ba problème. Maintenant ce qui 100 € wana. Yo za na dépense ya 30 €. Ba yeli yo 50 €. 20 €, bâti la caisse noire. Oh, mon sous c'est comme ça fonctionne, même ici. Même ici. Est-ce que vous avez la batouane? Erreur à Liboso et à président Félix. Il fallait placer Batounaye, il y a eu des c'est pas un gars ici, je ne demande pas et je ne suis pas demandeur. Mbongo ekotaka wapi? De Gérard. Placé oyayo. Ou bien, oyo okutaki bango bakomi Batounayo. Olobi, ovandi wana.
So sali boy na bengani yo. Direction ya ba impôt o placer mutu na yo. Ofida o placer mutu na yo. Aéroport o placer batu na yo. Mbongo ebandi kokota. Awa peut-être mbongo ezokota na kesi na yo te. Kesi ya batu oyo bazalaki wana parce ozo continuer kana batu na bango bazokotisa mbongo. Ndermane Cohen alobaki azana mbongo te. Il fallait kubeta babatu wana. Alors, tout ça, il fallait IDPS, ça dans un bureau stratégique. Un bureau de conception des modèles de développement. IDPS, ça un programme d'action. Beaucoup longa neni. Bato, ça un programme d'action. Le col abisso basipier, wechi, mosala na bino ga gofinga biso. Non. Ah non, président. Ah non, président. Tu n'es tingai. Je resterai constant et je dirai toujours Félix a sauvé le Congo, na Genève, il a sauvé le Congo. Lobby, même en 2023, n'a pas changé. Donc, on a ça coincé na vérité on a l'obaki. Parce que les lots n'a pas changé, n'a pas kaya ba papa Fayoulou. 2023 va gagner. Ba nommer ngai ministre. Jour mosusu, ba koyela ngai image na ngai ya. Ministre Wekeka papa Fayoulou président un jour moko abengi yo na bureau. Ati yedi on filmé. Ya maître Dona mon bon frère maître Dona. Félix a sauvé le Congo sa ministre papa Fayoulou président. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse. Né de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront à votre